papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonsoir na bamoure zinyo soba mesana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o non ba s'abonner na site ote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vendenda kuna verchache epesa zuate ndenge na ebisaka ba diaspora ozokende Congo Kinshasa préparer séjour na kitoko o louer appartement et pas Betty la patronne ya balobi mikolo tozola lisa batupe na kitambo magasin benga Betty la patronne GB ezali lemba ezali kintambo pe ezali na priya bien okolala kitoko kobosa na tetango ko benga Betty la patronne tuna epo na transport azana bakara danger azo louer na ndenga Kinshasa assurer transport na yo tokendaka bongo bamoure nyonso o mama abune beteli Promax Irene Masiandoki moi s'appela emoko sans mbonda na représenter bino perruque na tia na mutu ezali publicité ya grâce frère aza mwana Londres azoteka ba perruque atekaka ba kabelo na en gros pe en détail akotisi basuki ya maboko yango alatisi kobai mama Irene ameka kolakisa bino yango yo basonge nango eza boye eza na ba couleur nyonso ezali pa ya grâce frère na kati ya Londres soki olingo benga grâce frère contacter na plus 44 73 059 93 211 okozwa to beta na Instagram obeti grâce her kaka akobima tope na Facebook bamoure nyonso mama Irene ayaka boye eloka lito enalati ezali fantaisie ya mama ani sunda na kati ya France soki osepeli nango benga biso osomba ba fantaisie eza midele ebele te yango oyo ba vrai chéri mama ani sunda kotisi biloko ya kitoko na kiti na chemise eza ensemble na pantalon nango ya makolo panzana eza biloko ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund bana Bundes tokendaka bongo na Rita Chimuki motema ya papa Moïse azoteka ensemble ya kitoko ba t-shirt ya ba kombo nyonso lelo nga na zabo Rita Chimuki mutalati singa na pantalon nango vraiment machwapanga e panzana neti na film olinga benga Rita Chimuki benga na plus 49 176 60 81 18 15 na suka soko mi numéro ma bebenga biso ozoye moko Rita Chimuki mwasi kitoko mutatika teinture na défaut umela Rita Chimuki na kati ya Dortmund bamoure nyonso mama Irene ayaka boye
nayelaka bino masola solo tobetaka aubergine te tosalaka bapibe mpo esunga bandeko balukaka esika kosomba biloko namonaka sere moko bo alataka boye namonaki ye danger eza courant balobi solution rita chimukisi apesa grâce ere apesi mama anisunda mpe apesi seke bien makasi voilà merci beaucoup na bandeko nyonso bolandaka mama irene balobi ma irene alinga bapiblicité oui balobi impératrice mk na kati ya autriche atekaka basiper wax o bajava atekaka basiper nyonso bamaputa nyonso kolinga siper wax ya original mpe eza kuna na prix ya bien benga impératrice mk na kati ya autriche balobi asolaka plus ke lisolo tokos balobi umela impératrice mk moteki ya maputa ndenge nalobaka kindoki na poste ye soko benge na 9 na 17 baye kolivre na comprendre ata travail ya ndeni bobenga ye na plus 43 67 64 53 21 69 na suka ba numéro nyonso so komi mabe ko hésiter te benganga na kobongisa voilà merci pour la patience et la fidélité la confiance ndenge bozelaka masola mama Irene tomeka kosola moi muke pesa la meta la brésilienne ba bien makasi na kati ya Birmingham balobi ye vient nga Jansi bolanga balobi Jansi bolanga tika teni na défaut yolo ba yokolo besoin chaussure là baba bi mokonzi nango c'est Jansi bolanga oya meta la brésilienne voilà ambiance Irene Masiendo kekendara boye na oko sabinote na bino masola so na beta ko aubergine te bisona memeli bino ekosala pasi pe Mohamed Tokolobelango eza à propos ya ba camarade tokuta na bango na mokili to pe na poto tozo kende bo lisolo ekopesa leçon na bato ebele histoire vrai makambo eleki na Belgique eza na ndeko na biso moko ya mobala bengi mama ira mère ni bomba kombo na nga pona ko créer polémique te mais beta lisolo ngo sela ka proverbe 19:20 po sunga biso ngai na yo na suite ya vie. Mama Irene naza garçon moko na lingaki vraiment makamba kolata na lingaki pe batu mingi na kati ya Belgique. Nazalaka na mina nga moko tozalaki vraiment ba pire. Nga nazalaki marié nazalaki na mwasi na nga na bana mibale à l'époque. Ye pas zalaki marié na bana ne pe mibale na mwasi na ndako tozalaki lokola mibali mibale ba camarade toza ba marié pe biso mbale toza na basi na biso na bana na ndako. Tosolaka makambu nyonso en tout cas na lingaki ya miwana mingi. Azalaki vraiment lokola ndeko nanga. Na bande vraiment comporter na cœur makasi na lingaka ye aza moninga moko to sene ba parcours rebelle ya vie camarade nanga mama irende biso mibali to solaka sentiment mibali za soka buki fi moboye fa bete la camarade ne liso mibali baza bongo soka buki moi petite mo so za pire na bete so na buka ki petite na ba garçon ba sola bongo mama Irene na bimaka na fi moko boye maketunga zaki marié mais na beta ki moi libanda na bimaki na fi moko Fille azaki vraiment jolie azaki ne mwana moko abala na nuta botana nuta telinga na kaneka na Belgique wa na bimaka na ye tango na bimine na sentiment lisolo na bande ko bete la pire camarade na lisolo ko ebi fille kingandi we na bima na ye ende ka biso mbali to sola kana biso bongo camarade na asepela kana lisolo na zai ko bete le taza pire mutu na to sola bien mama Irene di ko komi ko benga batu bana nzambe bolanda ki camarade ya onto bara molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Boko comprendre pourquoi bete le pro mars azo bete lisolo e ko sunga communauté. Mama Irene camarade nanga CPA na lisolo wanati. Ndenga CPA ta komi ko ke ko yima permet ba vio ba yeba ki biso ngane to ba camarade ke naza faux camarade na bima na mwasi na ye. Bolanda lisolo bien. Vie moko e ko tuna yo bima na mwasi camarade no croyant que mwasi ne anda ku poto zaki ba maringa bino. Nga tikala ko bima na mwasi na ete. Na bengi camarade na po zaki pire mutu nanga. Na tuna ye bana nzambe a botelange compréhension que na bima na petite wana mais ye nanga tozaki ba marié nzoka nde yesa bimaka na petite yango avant nga na bima na ye yesko aza ba jara ba camarade o ba betela ba tumakamba vi na bango te ya bima na ye abomba ngasko na ze ko mone mutu vraiment ya kati mutu na fona betele tunga na sopana ki na betela ki ye e botela biso rando to swana mabe na kati ya Belgique mama Irene elukila biso même ba problème na ba couple na biso mbale menzamba salaka na moma wana mutu moko te liba ne kufaka nga na bendana na sala vi na nga ye pa bendana to kangane ne mi panda 4 ans to lobanaka te na kati ya Belgique bana nzambe bolanda lisolo bien ndenge to lobanaka te nga na camarade na nga wana e akosa na circonstance moko ya matanga to kutana ke sala ke mibali biso to zarande ti basite ke rande kende titi nga na zali na nga marié na bana na nga na mwasi na nga yepe marié na mwasi na bana to yaki koloba na mwa sembla la miso bato après to zonga na ki moko benga na rare moi ba mbote sali ke moi relation ezonga ki mendeti ya liboso te mais to komeka même ko solo la mama Irene eleki nango monsu nazo sola na wana skeza mambo eleka déjà bane parce que sono beta mwana na nga ya mobala zaka na 9 ans tant to wela ki loko
lelo mwana nanga kokisi 20 ans donc 11 ans passé ya lisolo tobeti mama Irène nakilelo tant na ngana kende Kinshasa bolanda lisolo très bien na 2020 na bina kende Kinshasa po na saki programme na kende na 2019 vi bambutu mutu ba maladie et tout na poussa kango 2020 na kende Kinshasa muninga na ebeke ngana oke Congo alobi na ngana memela beau-frère na ye leki ya mwasi na ye teni mwa bilamba kaka banda osenge na Afrique na memela beau-frère na ye apesi nga pantalon chaussure ne loko na koli pare beau-frère na ngai kobala na Kinshasa mama Irène nazwa bilamba na amour nyonso na memango na kenda na Kinshasa na komi na flat na contacter beau-frère na ye leki ya mwasi ne madame na ye andako beau-frère pe aya na yamba ye pe kitoko nazwa bilamba na ye na pesa beau-frère pa kenda eleka nango ton grand frère qui a eu 3 jours après na ekobima bibo moko na likolo nanga ana ba mole nanga ebandi ko vimba tange bandi ko vimba bande ko bolanda lisolo et pasuki ekomi pota après 3 jours beau-frère na ke pa nanga kozwa bilamba Jésus-Christ revient bientôt mwana na motazozo nga partage kama solo Irène Masiendo ki moi c'est le nyamunene moi je suis appelé moko sans mon bonde beteli Pro Max nazo betela bino solo bergine ezate Proverbe 19:20 to sunga mangana et ça abiso bien molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth yango na bengisi bandeko nyonso bolandaka mama Irène na kati ya Allemagne bota na WhatsApp nanga na ti affiche toza na convention ya munene avec mama pasteur Grace Jaël na molongani na ye pasteur Shekina na kati ya Frankfurt bandeko boya kolukelo nyanzambe nzambe balukaka ye na banda kopesa bino badati mais so bokoti na WhatsApp nanga bokomona fiche ya mabongisi balobi convention ya munene boya nzamba lola salaka na ngonga na ye toke kabongo bamure na bamurez mwana mbali wana bandi kobeya na likolo potaza na Belgique mbasu pote komi munene mukuwa ya mobile komi komonana ndekwa kende Kinshasa po na 3 semaines abeta 2 mois na Congo ba prière kosalisa kota famille mwasi ya mwana mbali bwakele kimbaso bitoke kosalisa kota famille toke na losambo ezwaki bango temps nzamba ya kosala grâce mbasu wana esilaki tangu mbasu esilaki likolo ya mwana mobali e déforma et comment mukie et comment na défaut donc viana na Belgique akola ta kutu coupete pour likolo penza e beba po pota wana ezalaka vraiment grave ba memake na Congo na Kinshasa na 2020 ndeko mobali azonga Belgique frère wana pe camarade ne ayaki pe kotala ye et pesa ki pasi en tout cas souffra ki makasi azonga ki eleka vie et continuaka ndenge na yebisaka batu na se na tango oyo soki obomi ntaba olie okobosa ne longi na ye mais soki obomi mutu okolia te parla na ina lobela na bato ba evantelaka batu makambo na bato bafutaka mbongo epa batu ke bomelanga mutu fingelanga mutu salelanga mutu mabe bwakelanga mutu mbasu bwakela mpese bwakela nzoko bwakela cancer po ba malade wana bakoma ko bwakela ngo batu na kilelo mutu ozo collaborer na ye abwakela mutu wana maladi kobosa na te mukileza mukie bokoki kobebana akobimisa secret pourquoi na lobi boy okoluka mutu moko bini afuti otan sous 500 euros na kofuta o 500 euros disons bomelanga mutu mais na kopesa na mu 250 soki obomi mutu wana sima na kopesa mbongo ne zangi mama papa oza mutu okopesa 250 aka bomi tanga ekozwa 250 okozanga pe mbongo pesa 250 ya kozwa sima ka 50 wana etikala yange ko mema bino ne compréhension mokile ko bimisa vérité basakana na nzambe te yesu amukola na suka pembe na sagesse banga nzambe paso peso souffle de vie aza capable kolongolo pe na mokilo kei po aza capable na tout muta condamné pe azati mbali wana zonga na avanda rane na Belgique et ko sala ke camarade na ye na mwasi ne mama bana na ye babebani libala na bango ekufi na Belgique bolanda lisolo très bien pourquoi ba yepa Irène Masiendo abeta masolo libala na bango ekufi na Belgique tango libala ekufi basombaka ndaku na Kinshasa basangisaka mbongo mwasi na mobali e botela bango rando moko pas possible na famille ya mobali na famille ya mwasi ekomi ya koswana na kati ya koswana wana tango mobali bakabwani petit frère ya mwasi atomboke bandi ko finga beau frère na ye camarade na ngai o na bimaka soi-disant mwasi moko na ye abandi ko finga bi viens za mutema mabe serfo fongola misu viens za ndoki akote ko pelo pango talaka mutakoma na niveau otinda na kebwa la camarade ne moko atangi kombo na nga ayaka Kinshasa na 2020 na bwa kelemba su viens na souffra grave ngam na bwa kelaka embasu wana ye mtafuta ngambongo
bandeko botala esika vérité ke kobimela tant couple ne koti matata mwasi na ye ayebaki te ke bautilize leki ne bato akini bato intere bapesaki ye bilamba bapesi ye mbongo asali n'importe quoi ya na ye ntango mwasi ayoki azalaki touche azwa baaudio leki nazolo batindeli yango mwasi na ngai mama Irene si lelo nakoma boye eza mpo na kamaradi wana abwakelanga mbasu mpo na bima na mwasi na ye soi-disant mwasi na ye ya ndako kutu te ye azalaki marie nga mpe marie ndenge aza biso mibali bavantine abimaka na petite mo nga moko nabetelaki lisolo nzoka ye abima deja na petite wana avanga me atikalaka jamais kobetelanga lisolo ki aleka na nzela wana doye ezalaki camarade oyo bazalaki bacamarade ya keto oyo bazalaki yo betelaki masolo me yo ndike abombaka yozo porte na cœur yazo soka camarade ka ya mbebo ya mwana pesa conseil na bamouré na bamouresi bapapa na mama Jérusalem to sala na kamabete mukileza muki muto kofuta mbonga bomela o mutu lobi tangu bokobebana eske mwana mobali ayebaka ke na mwasi bakoka bwana ayebaka ke famille ya mwasi ne famille bakokota rando tina niveau ya kofinga na bodio mama Irene pesa conseil molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth naza eloka kosala na ete mais akoyoka lisolo o mama Irene po soko beti solo ngana kozwa ngoko solo na kotindela ngo na WhatsApp akoyoka mere lo na tika na defo likole komanga mukie mwindu na koye kolata même pas gondo même nete na zaka na ba pantalon mutasalanga beza camarade nanga pona bima na fille moko mwasi na ndako te et puis atikala ko yebisanga teke ya leka nzela wana epesi pasi yango conseil na bandeko bosalaka bato mabe boyebaka mukileza mukie muto ozo confier bomelanga mutu kobosana tazaka mutu lokola yo le bokoki pe kobebana e kotournele bino kaka na vinaigre Jésus-Christ revient bientôt to komi na biso vraiment na suka bamouré na bamouresi nyonso soki bo remarquer ne bandeli na pesaki mama tazi vita imana ya papa trésor chou ba bisou na été comme d'hab ndenga mesana kozwa balobi porte parole na biso ya maele pona kendaki trop ba publicité yango na récupérer Anastasie vita ya papa trésor chou na kati ya Bundese na kati ya Stuttgart na mboka ya maître Makonda to kendaka bongo balobi maître amoko na kati ya Bundese maître Makonda tozo kende bongo bamouré na bamouré nyonso tobosana te kopesa ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama babizou ebele pourquoi pas Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes balobi tantine voisine sous-sol ya kati Fifi Tomo la japonaise merci na Jolie Musungai de longues jambes oracle de l'Éternel tokendaka bongo na vie na nga Gibozan mtunga prêtre na ndenga mukete na kati ya Irlande bana Bible bagangi soko ngoti na mbongo na ngola benga PDG Gibozan mtunga to ba carton azokanga déjà ba conteneur balobi ya Irlande za mo troublé balobi boss Gibozan mtunga osala musala kitoko tozo kende bongo na bato nyonso bandaka biso partout tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te Jésus-Christ de Nazareth tokobeta susu masola solo a aubergine elekaka te eske na kosi Rita Chimuki confirmer que tobetaka masola solo opeselinga ba bisou na Jolie Florence koko ya Jolina na kati ya SNC que bien makasi nzamba pambola bino bo s'abonner na Irene Masiendo Ki TV oui bo partageaka masola mama Irene antima finga na petaka nanga mais na câble nanga na régler yango bien so na pété câble nanga mo fait la vraiment solide pour na déconnecter babito ok bongo moi s'appelle mo sa mon bonde beteli pro max wana meta la brésilienne na bonga mina ba beauté na ba kitoko nyonso zana umela tokutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya vuka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto
obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko na nga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt